pasi pe mawa pona bandeko na biso ya basi. Nga loba toujours bandeko, libala eza la fin du monde te. Eza bandeko belé ya basi ba perdre ba vie na bango pona mabala. Abalaka libala moko boye, alors comme esimbite, comme revivre na ya enfer na libala akozonge pa na bango te, akoboma libala te po batu bayebi ke abalaka. Eza pasi. Lelo basi belé ba perdre ba vie na bango. Likola ba mibali. Likola mabala, basi belé ba perdre ba vie na bango. Pourquoi? Po abalaki, aboya ozonga pa na bango, aboya libale kufa, po batu ba osekaye, po batu ba oloba. Lelo mabale kufa ebele. Mibale belé lelo ba souffrir pe na mabala. Mibale belé lelo ba kufa na mabala, lelo ba tension, lelo ba crise partout. Po ba boya, batu ba loba, o eloba maki o ekenda kezongaki. Na yako yebisaka bino, il faut yeba akobala. Bala muto omoni ke lobi bozala bien na ye. D'ailleurs na relation nyonso, soki bozana na débit esimba te, il faut arrêter. Bandeko histoire oyo na ye nango liboso na bino, na yebi ke mingi ba oyoka ngo pasi. Na yebi ke mingi ba oyoka pasi e o choqué bato ebele. Avana ye la bino histoire o nga moko choquenga. Avana ye na histoire o liboso na bino, nga moko e choquenga. E piti na ye nango na Irsil Botelo TV, na yebi ke eza facile te. Ba mame bele bolandanga, ba pape bele bolandanga, na yebi ke histoire oyo e o choqué bino. Mais eza likambu oyo esi ekomi. Tant toloba pasi pe mawa, eza la vraiment pasi pe mawa. Eya likambu ekomi, toza na choix te. Na bena ko lekisa likambo te, ifo na ya nango liboso na bino. Ifo na ya obeta histoire oyo liboso na bino. Ifo na ya kopanza sango na histoire oyo po ete ya bandeko ebele. Po efongola ba mémoire bandeko ebele. Tote yama na histoire oyo. Alors bandeko nanga na pesi mbote na bato bolanda Irsil Botelo TV. Histoire oyo na ye nango liboso na bino. Moi si obomona akufi na zemi ya 8 mois. Akufi na zemi ya 8 mois, akufi ndenge nini mobali obomona o mobali na ende abomiye. Alors na bete la bino lisolo e banda ndenge nini ekoma tina niveau mobali aboma mwasi na ye. Eza pasi. Abomi mwasi na ye, ye mo kaka te. Mabomi mwasi o ana zemi ya 8 mois. Mwasi na zemi ya 8 mois bandeko. Mobali na ye moko abomi ye. Alors toko ye balelo aboma ki ye problème nini, ba wela ki nini. Eza vraiment pasi. Eza pasi pe mawa. Bandeko nanga kande boyebi bino moko, kande boyebi wana penza Irsil Botelo TV alobaka na bino bonjour, bonsoir et dépendra na air oyo olandaka biso. Alors ndeko nanga soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsil Botelo TV. Donc si c'est la première fois au visiter chaîne na biso na système à bien tolobaka toujours, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. S'il vous plaît, bandeko nanga, s'il vous plaît, vraiment la famille, yo o koti na émission na biso ya lelo, yo o ozwi chance, tope opportunité, ya kota la biso na pourquoi na midi na tongo air nyos oyo okozwa émission na biso en tout cas ndeko nanga to partager s'il vous plaît. Partager émission oyo nzamba lola akopambula yo. Likambo oyo eza likambo moko ya pasi na motema. Na zebisa bino keta na zobeta lisoro o eza na bate belé bakozala pasi, bate belé bakosenti pasi na motema. Alors ndeko nanga kobomba lisoro o pona yo moko te, partager yango pona ko sauver bandeko mususu. Partager yango pona ko sauver bandeko basi tope bandeko mibali. Ekozala vraiment important makasi.
ndeko oyo babandaki kisheri na mobali na ye kaka ndenge ezalaka babandaki kisheri babimaka na bango kaka ndenge ezalaka. Alors mwana mobali oyo azaki na ndaku na ye avandaka na ndaku na ye afutelaka pe na ndaku na ye donc azalaka ye moko azaki pa baparent na ye te aza epa na ye moko. Ayaki kolinga mwasi alingi mwasi kaka biso nyonso ndenge toyebi na bakongo ango ndenge ba vitesse akongo ango ekendelaka alingaki na epe mwasi bavandaka batampe eyaki kokoma ebele. Alors ndeko mwasi aye kokoma na zemi tangu ndeko akomi na zemi aye koyebisa mobali na ye ke chéri nanga ndenge eza boye nakomi na zemi tala kutu na ndako na biso kala te bakorevenga bandeko tolanda histoire otina suka eza pasi. Aye koloba na ndako tala kutu nde naza boye papa na biso na mama na biso bakomi deja kotimbela ke ngai naza na zemi. Ndeko mobali kaka ndenge ezalaka boye bi ba jeune ya kisasa soki batie basi zemi po bandima ezalaka pasi. De po bandima ezalaka vraiment likambo batalaka otala condition de vie otala ke ana mbongo te mais tangu bakenda kolinga bana bato batala wana batala no ba condition ya vie na bango te. Tangu balinga bana bato batalaka no ba condition ya vie te batalaka nanu te. Tangu bakenda kolinga bana bato batalaka te wana batalaka ba condition ya vie te wana batalaka te vie nini anango sentiment nzoto olinga mwana bato le pas se discipliner ko se discipliner te olinga mwana bato alingi mwana bato sentiment nzoto pour ekomema ndeko na zemi. Ndeko na zemi abondelaka mobali naza na zemi epa na biso bakoreve epa na bino boyebika ba famille o ba famille musu balingaka baventir te na bana bango. Alors jeune fille o akomaki kobanga akomobanga na ndako na bango bakoreve akomobanga epa na bango bakoreve mais suka mobali ayaki ko accepter zemi. Mobali accepte pe zemi bakomaki pe kovanda esika moko kaka ndenge boyebaka mwana mobali soki asente mwasi soki ezalaki vraiment na posa na ye te ke na posa ne te ke basala mwana bamisu tomonaka posa kaka linga mwasi bato bamonaka ye azaka na mwasi abimaka na mwasi mpona babesoin na ye moko mais ayebi te ke nde nalingi mwana oyo boye lobi kuna pe te mwana koya po ntango bolingani ntango bolala ensemble boyebaka lobi kuna mwana akoya. Ndeko o ataki yango na mutu te ndeko o akanisaki yango te. Alors tango mwana wa mwasi jeune fille o ayaki koyebisa ye ke akomi na zemi ndeko mobali o azalaki na kanda moko ya kosakana te ti ndeko mwasi pa ke alobi epa na bango kaka ndenge ezalaka bafamille na biso toyebi batomboki bake kotika mwana na bango na maboko ya garçon oyo bandeko pasi pe mawa bandeko pasi pe mawa na joyebisa bino ndeko mobali siko oza yo moni kozana ozaka na mpiakere omoni kosalaka na yo te yaya discipline nzoto na yo discipline pesa discipline na vie na yo po lelo soko tie mwana bato zemi okokoka kozwa charge te tanke osalaka te. Ndeko mobali obomona liboso na bino tango alingaki mwasi azalaki na esengo makasi alingi mwasi azo satisfaire ye na ba besoin na ye alingi mwasi esengo ezalaki makasi mais tangu kaka mwaso anosaki ye nouvelle kaza na zemi ndeko o asilisaki esengo na motema na ye. Ndeko mobali o asilisaki esengo ayinaki mwana batu po ayebaki ke akokozwa charge na ete ayinaka mwana batu mwasi. Famille ya mwana mwasi bake kotika la fille pa mobali nde boyebi ndenge zalaka na bakongo eza ba famille mususu bako sente mwana bango me baolinga koketika mwana bango te bavana na mwana bango pour que mwana bango anyoka mate na libala mais eza na ba famille mususu tango ozwi zemi yeba ke bako kotika ona mobali o atio zemi oke kovanda kuna osibir olukaki libala il faut que kokota libala ba famille mususu eza bongo ba famille mususu eza bongo ba famille musu luki libala oke kokota na libala ba famille musu ba moyeza ranango te yo mona ba boko na pasi pa na bino oke suko baksa su mukumba zemi oke kokota na libala lukaki
ndeko o mama na ye na bandeko na ye bake kotika ye na libala akoma pe na libala avandaka na ye pe ka ndenge ezalaka mobali amaltretaka ye makasi mobali pe suki wana te mobulu likolo nango basi ebelebele koma zaki na babasi na ye ebelebele ale akomaka siko komaltraite jeune fille oyo bozomona akomaki maltraite makasi bino mo boyebi kaka mwasi azemi esenga air moko alia esenga alia mwa bafruit esenga kalia biloko baposa na ye esenga air mwa mobali pazala pembeni boyebi bakondition oyo babota bayebi condition ya basi azemi ndeko mwasi o asouffrir na zemi na ye anyokwami aliaka na pasi kolea malonga ezalaka te il faut akende musu kosenge pa na bango kobeta mwasi nde likambo mwa mobala akome komona lokwa mwasi abebisi vi na ye mutu azobotela mwana me yo komona lokwa soki mwana ye akoya kobebisa vi na yo ale mwa mobali oyo akomi komaltraite mwasi na ye akoma komaltraite mwasi kobeta mwasi zemi ya mwasi ekoli na pasi zemi ezokola kaka na bapasi nyonso mwasi alelaka kaka atiaka susi aye kozonga epa na bango akepesa rapport epa mama na bango ke libala na kota mobali wana anyokolaka nga banda nazwa zemi mobali wana akipanga te me kaka kobeta mama aye korepondre mwana ye ondimaki kokota libala esi okota libala bandeko ba mama mwana wa kosala erreur toyebaka ndenge te ya bana tangu mwana ke deja sika moko azozongela yo aloba na oke nazosouffrir e place naza bazobetanga baosa tenir compte ke bakoboma mwana na yo ezaka te po mwana na alukaki zemi alukaki libala lingaki mobala azwi zemi par erreur ale oke kosabote konéglige mwana na yo mama ya mwana oyo azongiselaki ye olingi libala kende na libala nongana na makoki obokola bebe na yo te jeune fille oyo na pasi azaka na esengo te azaki na esengo atamuke te mobala na kande bomona elongi ne ekangama kande bomona elongi ne mabe na ndenge ekangamela na ndenge makambo ne nyonso eza mabe kaka bongo mwasi azemi me bajour mosusu olala nzala bajour mosusu olala na ti ka ndenge omela ti na ntongo ti poko alie te alali me mwasi azemi anyokwami makasi mwasi anyokwami ti mobali ya koboma ye anyokwami mobali kobeta mwasi na ye kobeta mwasi na ye alors eyaka okoma mokolo moko mwasi zemi ekomaki ye 8 mois boyebi bino moko zema 8 mois ezalaka nde nini mwasi na zema 8 mois donc eza pratiquement impossible obeta ye boyebi bino moko zema 8 mois ezalaka ndenge nini ezalaka na mesure nini mobalo abimaka moko mosusu abimi akeba biyenga na ye ka ndenge akendaka ka ndenge ayaka na basi na ye ebele ka ndenge alingaka basi na ye ebele libanda abimaki akei babitelengano na ye mwasi zela mobala ya na biloko akolia zela mobali mobala ya te mobala yo bima 23 heures na ndako mwasi wana ye kotuna andenge nyo bimi 23 heures bando kenda kotikelinga pele kwa kolia te oya na ero yo bandeko nanga mobala banda kobeta mwasi na zema 8 mois abeti mwasi na ye grave na zemi ya 8 mois mwasi ye kosala crise tango mwasi asali crise mobali kaka ye moko mobeti kaka ye moko mobomi aye kotombola mwasi amemi mwasi ti na bopital moko kaka ya ba centre de santé aye komema mwasi na centre de santé wana na ba centre de santé kaka ya ba quartier bamoni balobi te oyo eza ka na biso te tokoka ka o te oyo eza ka na biso te tokoka ka oyo te baye kozwa mwana mwasi oyo baye kotransfere ye batransfere ye na hôpital ya bondeko
bayo koma na bondeko to bakomi na bondeko kaka na ndenge avandaki na chaise roulante wana kaka na ndenge avandaki batali ye batieka loboko na kingo basimbi bayebisi eke oyo ye na ye aa deja moto akokufa moto ye na ye aza na bomoi te. Bandeko mwana mobali oyo kimi atikali kosundola mwana mwasi wana na hôpital ya bondeko asundole kaka ndenge avandaki na chaise roulante kaka ndenge atikaki ye bafiniki ye kaka liputa babeti ye salite nzoto nyonso salite na zemi ya 8 mois na zemi ya 8 mois. Hôpital na biso ya Congo boyebi ndenge ezalaka baosimba mutu te sans ke mbongo sans bapesa mbongo. Il fallait basala ata intervention mbangu yo lukota na libumu eske mwana opema to opema te. Kana baka mususu mwasa ko kata motema sikoyo batali pe mwana kati ana bomoi babimisi pe mwana mvi e ana baka ne koma pe bele ezala ke bele baka wana mwasa kufi me babimisi mwana kati libumu aza mvi e abaka o esalemaka. Alors ndeko na biso obomona akufi mobala sundoli ya keko sundola chaise mwasi na chaise roulante sundoli na hôpital ya bondeko mobala kimi ka tango mobala kimi azongi na ndaku na esika zalaka akekanga bilamba na ye pour ka kima atindi leki na ye na mwana na ye po ye mobala zakida na mwana bota deja mwana mobali jeune garçon atindi leki na ye na mwana apesi bango mbongo lobi bokende kuna epa ba mwasi bokeyebisa bango ke mwana bango akufi ana hôpital. Ndeko mama siko zalaki oyebi ke mwana aza azemi oyebi ke mwana akenda libala moko bwazaka na libala alovandi kaka boye babenga yo bayebiso ke mwana akufi ozwa sango bayo peso sango ke mwana na yo akufi boyoka pasi ezaka na motema boyoka pasi o mama na yokaki mama na yoke pasi mama na vanja monika kete petit frère ya mobali na mwana ya mobali baye kopesa ye rapport bakoti ba yo yebisa ye ke papa tindi biso to ya ko yebisa yo ke mwana wa mwasi akufi aza na hôpital ya wana yebisi na ke aza na hôpital ya Saint Joseph abombeli na bango ke ana hôpital ya bondeko ana hôpital ya Saint Joseph mama na bi mwana nga kufi ndenge nini azaki na zemi aboti akendaki kokufa na pasi robota to ndenge nini oya ebisi biso ka tolo bana bino bongo bandeko mama pumbwena leki na mwana ye mama bengi famille na ye abengi pe bandeko na ye mususu esika bazalaka aye ko benga bandeko na ya mibali abengi na mama leki na ye bengi bandeko na yaya bandeko ya jeune fille o bozomona liboso na bino bazwi pe ba moto bakomi tina Saint Joseph tala mwana mobali o motema mabe tala mwana mobali o motema mabe obomi deja mwana batu loba esika o clair loba vérité ke muto mwana bino azaka place aza place bo aza place boye mais abombi esika mwana azalaka tala motema mabe bandeko nanga abombi esika mwana wana azali ayebisi bango ke ana hôpital à Saint Joseph bandeko botiela nga ba j'aime na vidéo s'il vous plaît lisolo to beteza lisolo passe ming de ko tsaba j'aime lisolo e panzana tsaba j'aime vidéo o e panzana partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît bandeko to partager vidéo oyo moi mobali oyo bazolukisa ye il faut bakanga ye to partager vidéo oyo to partager s'il vous plaît pona osunga bandeko basi mususu pona osunga bandeko basi mususu to partager vidéo oyo pona osunga famille oyo soko yoki passe na histoire o ndeko nanga ko hésiter te partager vidéo oyo pona kosunga famille oyo babungisi mwana bango bakanga mwana mobali oyo eza pasi ayo yebisa bango ke mwana bino ana Saint Joseph bandeko bafuti bambonga ba moto mbongo apasi famille apasi me bafuti bambonga ba moto basale fort bakoma tina Saint Joseph bakomi na Saint Joseph batuni balobi ke to recevoir mutwana awate
Bo recevoir ye awate ndeni, to recevoir ye awate, to yebite aza wapi. Babandeli kobenga numero ya mwana mobali wana. Babengi. Ao yambate, babengi, ao yambate. Eyo koma muka yo yamba bango. Ayambi, boza wapi, mama na bi boza wapi. Otezi bato ba yebisa biso ke mwana biso akufi. Alors boza wapi, boza na hôpital nini. Toza na hôpital a Bondeko. Bongo yo ndenge nini lobe na biso ke boza na hôpital ya Saint Joseph. Ote mama boya na Bondeko, boya kuta biso na Bondeko. Ndeko bolanda histoire oyo. Histoire oyo leli singa. Ndeko mwasi a perdre vie na ye likola mobali. Ndeko mwasi a perdre vie na ye likola mobali. Ove na libale simba te tika eloko eleki tike zate. Ba okutu bake commune, bake civil, bake religieux na église ba okabwana. E bongo yo libale ya kokate, ya fantate, ya secrete, yaya. Famille wana mama wana na pasi ba yesu kozwa susu ba moto kolongwa Saint Joseph ti ba ya kokoma na hôpital a Bondeko. Ba komi na hôpital a Bondeko bake mama yoka pasi ya kobota. Ndeko yoka pasi ya kobota. Yoka mama mawa mama ke ya kotiti na kati hôpital. Mwasi wana mama wana bandeko ne bakoti na kati hôpital. Baleki chaise roulante ndeko na bango alalaki baleki yango. Baleki bafinika ki bamonika kiti mo bafiniki mutelambati na mutu. Mutavandi na kiti. Hôpital mboka na biso soki mbongo ezate ba oyamba yo te. Kongo ifwe bonga. Kongo ifwe bonga bandeko nanga. Toko mata ozwaka ba traitement fele na ndenga bien. Kongo il faut bonga. Pasi na motema. Mama wana na bandeko na ye baleki. Baleki bake na réception. Mama leki akomiti na réception na bandeko na ye batuni bapesi komba mwana bango. Toluka mwana biso moko be bayaki ne ana zemi ta babengi biso balobi boy. Infirmière na zola kisabango ye wana vanti na chaise roulante bafiniki. Mama wana zui vertige. Afongola liputa bwe mwana na nzoto salite. Soutien zate. Tolo polele kaka bongo. Alzana na jipet moka mukie doki baba jipon kona kolo baba jipon totaka na sama puta. Ka moi jipon wana ya mukie likolo elambe zate na zemi kuba no ozomona pena ke njoto salite njoto bapota bazokisi ndeko ça fait mal noki pasi na motema nayoka pasi na motema beta do bapota video wana moto tshela bino na internet ezate moya otsa video na internet ezate ça fait mal au cœur pasi na motema. Mama koi na mabela bandi kolela. Babenga mobali numéro mobali ele kalisute. Babenga numéro zo le kalisute. Donc moi mobali na luka kia make sure kaka ke oui bakomi. Aye baka ke bakomi ne sikango. Aye baka ke bakomi e place ngo ye alinga ki bakoma bakomi déjà sika bakende ki ba moni déjà corps. Après a changé numéro. Ayaki ko changer numéro babengi bazuete babengi bazuete ti baye ko sala ba manœuvre ti baye ko zwa corps bakotisi na baye ko zwa monini njota moyi bakotisi na malili ndeko nanga ndeko mama ozana libala ndeko mwasi on vit qu'une seule fois combien de basi ba okufa na mabala. Combien de basi ba omela ozana pasi o vivre no bien te na libala mozo mela kaka ozo kwankesier yaya okufa mobala otikala eloko eleki tike ezate eya na basi ebele baoluka eya mibala bien ebele baoluka basi ya bien baozwa te. Mibali baza ebele ya malonga ya bien baoluka basi ya bien baozwa te. Ndeko mwasa ke kwea na mobali moko ya aventurier. Mobali ota mwasa zaki na zemi ta bandeko yoka bia bandeko mona mwasi bien. Mwasa azuize mi mobala molo kwa mwasa yeko baby sa vie na ye. Or moi nazali pamboli.
likola koyina mwana bato wana zemi bengana ya ta na ndaku no loba na ta kende pa na bino koyaka su te avertir ye ata keso na monyo ana oboma o ayeba ta keso ba moni ye ba oboma ye avertir ye ata ayebi kete na okena ndaku wana te po mwa mobala na oboma nga ndeko akufi likola kobeta likola mobali esala pasi eba biloko esala pasi combien de basi yo ba onyoko ma libala esimba ta onyoko ma mavandika po banga famille loba avandika po banga ba camarade ba oloba avandika po tala kete bato ba yebelenga dana koti awa yaya ezaka fin du monde te si ça marche ce que etambola te moi si mota kufa après mobala landi mobala obiko mwasi nanga kufinga pena landa ena kufa esalema te to mobali moko te akufa après matanga na ye mwasi alobi nga pena landa esalema te à part mama olangi na papa olangi esalema te yaya basi ebele baonyokama na bango me abo eza basi mosusu bazaka asouffrir mais abombela même propre famille na ye moko abombela bandeko na ye mais mwasi quand même bandeko keloba nyonso na bandeko na ye lelo mama na ya simbi mutu aleli alobi soki nazwaki mwana nga babolingo mosusu ezaka nango babolingo vite omona kwei bolingwa mutu moko boye mezwaka azemi omona vraie identité na ye ça fait mal famille ba perdre mwana bango mobali obala mobala na ozone mwasi obala mais famille wana ba remplacer te falata jeune fille abota bazota mwana ba remplacer te balinge ba remplacer ta mwana mais ba remplacer te bazui perte makasi na famille na bango mais moi mobalo azali lelo akimia omona na te mais lobi kuna ozonga après une année 2 ans ozonga na ye ozonga donc famille onde basali perte eza pasi bandero basi bablo musu il faut fongola misu ok ozwizema mutu mo balingi yo te omoni deke soza da na zemi moni mobali obanga o ta respecto te na zemi a obeta o a mobali mo ko boma yo un jour pour moi ça zemi ano muto basimba te na ba kongo na biso lo ezalaka te na ba pays étranger ba pays libanda yo obeta moi ça zemi te ba pays yo priorité zaka na mwasi obeta moi ça zemi te même mutaboye abeti mwasi azemi abomi mwasi na zemi na mwana mazane pas l'aise akibi ne aza l'aise 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois azonga na epa na bango azongi na ndaku na très à l'aise azonga na très à l'aise azongi na e avandi na e ndeti mutasala kilikambu te eza pasi bandeko nanga. En tout cas, mes condoléances na famille o babungisi mwana bango ya mwasi ba mama il faut bozara mayele mwana soka zuizie makeli bala ebisio ke mama ana okoka nanga te aokoka na ete soki mwana lobi azonga zwa mwana obokola na ndaku na obende matoi mbasi masala ngo lisute eza pasi e ana basi ebele bazwa pe bazemi ba parents pe bazwa mwana bango babokola e ba continuer pe mwana pa continuer classe. Mais lelo ba famille musu eza soki mwana zuize mozui mwana oketike na libala tango oketika mwana libala yeba ke soka boti ya mibale auluka bota aboti ya liboso auluka bota ya mibale auluka bota ya misatu mais tango discipliner mwana eza erreur mwana sali bien sûr o discipliner na ndaku na ozui obokole na ndaku na lobi kuna aozala sous na capacité ya kobota mwana msute aozwa leçon ekote ya ye ba parents boni o ba ke kababa na bango na babala eza pasi bandeko eza pasi en tout cas nzamba lola zo lokumba lo bakayende mettre ya temps pe ya circonstance en tout cas nzambe azwa kaka lokumu mes condoléances na famille oyo pasi na mama o asili ko bungisa mwana na ye ya mukolo bo ya jeune fille eza vraiment pasi mingi alors ndeko na nga yo o koti na Irsil Botelo TV yo oyo o trouver chaîne na biso lelo yo oyo olandi histoire o tina suka tika nzamba lola apambola yo tika nzamba lola abatela yo na libota na yo bandeko na nga to partager émission s'il vous plaît.
Fina place bakomi partage ou partager en place au monde ka place mo bakomi partager. Alors partager en na batu nyonso, partager na Facebook, partager na WhatsApp oyebite okobikisa banani kaka tango zo partager émission oyo. Ceux qui osungi libota o, ceux qui osungi famille o na ba partage nzamba lola akopambola yo. Partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na ba ami na yo ya messengère. En tout cas nzambe akopambola yo. Soki pe ezambala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelo TV, kende kaka esika bakomi abonner ou s'abonner place wana. Tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Na se wana komona mwa ngonga moki eza na fina na ngonga wana oko activer notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV akokotisa ba nouvelle ozwango mutu ya liboso. En tout cas tika nzamba lola apambola bino, tika nzamba lola abatela biso esika nyoso oyo tozali. Na système ka ya tolela na baye bazolela ndeko nanga partager émission oyo e osala malamu mingi. Comment conseil na se wana na loba toujours numéro na ngezaka wana pona ba remarque na bino. Alors oyaza na ba remarque ya kosala numéro na biso eza wana. Alors comment conseil na yo pesa bana basi conseil na ba commentaire et osala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion soki nkolo azongite bisous bye bye.